Sali bandeko tout bozolanda Jerry Kobetox moi na mobalo ya Sahel Rabino Musala au four au moulin. Merci beaucoup ndenge boponanga, merci beaucoup ndenge bozolanda nga partout bisika au bozwami talakaka na Sahel Rabino Musala toujours na Yus Rabino l'air est grave bokota l'air est grave parce que na politique l'air est grave, na musique l'air est grave, na ba chronifoite l'air est grave, donc il faut to le belango. Alors lelo Jerry Kobetox na na plateau nanga nazo sala sujet moko autre okende ko sola na bandeko tozala bango na plateau na bandeko oyo pe bozola na biso à travers ba commentaire na bino na YouTube mais tikana be sabino ke bokende ko s'abonner na chaîne na bino Feza TV RDC ma patron na Bela Dinganga mama motema malamu na pesi bambote belé na pesi président nanga Raphaël Walukonko bambote belé esika ozwami merci na bana poto nyoso. Avant de kotisa bandeko tozosala bango sujet auto analyse oyo na pesa na numbote na bana membre na ngai mama pasteur Titi la source na pesa bambote belé mama Elisa Munoko banque na pesa bambote belé Zola de la Cruz talaka yo na ma mère chemise à faire egola oyokana Zola de la Cruz mokonzi ya bazombo na pesa mbote na vie na Claude Ndombasi et puis mama wete Pedro na pesi bambote belé maman Lili moninga ya mama Magi na pesi yo bambote belé Avinzila Dan Nzila Gilles Vampinga na France wana bana membre pour Jerry Kobetox azakana bana membre. Merci na Francis Chiyoyo Moulouba cher, merci na Niki la mère des garçons, merci na Darcel Simbombi bambote na yo esiko zwami ndeko nanga edenga na caméra na bité soko fongola nazo déjà ba invité nanga mobile kitoko tozana ye moi c'est kitoko tozana ye poto solo la to sala analyse par rapport ya makambo ezoleka. Bonjour Bendo. Ah bonjour grand frère nanga Jerry Kamiende merci ndongo bengisinga na pesika rambote na la patronne Bela Dinganga la patronne en tout cas na peso mbote na tali na Suisse na moni Fortuna vrai chéri masabata fistole la sibé mona mama tali net na lati otindele nga yango na lati yango na tali suna Londres na moni Jerry Dienga natali suna Londres na moni Francis Bata natali moni JP Welo bata motema ya Clarisse Plasma la patronne Darly, merci na papa Sibou Mutombo. Voilà, merci beaucoup Toyona ndeko mobali tozane na bi mobali kitoko wapi Rigo Star. Bonne santé. Ouais, santé za nango bien par grâce de Dieu. Makamte za ngo normal na pe simboti na bandeko no so balanda biso na minute oyo. Ba salam na bango mbote pe na yo mususi. Jerry Kobetox. Santé za nango kitoko makamte ke na ngo pepele. Voilà, Léon a bien expliqué dans plateau parce que aux artistes et comédiens, Ben aux artistes et comédiens et puis à ce chroniqueur. Donc tout le monde repense à ce jeu. Léon a pas tout bazo condamné. Ba na poto poani bo sala bongo bozo publier ba chroniqueuse, ba fille à théâtre, bozo mutakaliser bango oji Cézanine. Mais bande comme soupe bazo condamné ba bi ba actrice na biso, comédienne na biso, bango nde balingi makambo wana ko pesa ka mibali, ba photo sexy, ba vidéo sexy. Sikoyo à qui la faute? À qui la faute na makambo oyo? Parce que trop c'est trop. To lembi comme on a botaou, to lembi comme on a mutakalisation. Bana mike bazo ko na poto, bazo mona makambo bongo c'est pas bien. YouTube comme on ma ti a na Congo. Nga dernièrement na tali na chaîne moko ya ndeko moko parmi ba pays ezota la chaîne ne makasi Congo RDC ezota ba chaîne ne makasi. Sikoyo mutakalisation to kenango ti wapi? Au moment on va publier mutu ba komi côté katina CD nango yo yebite ba mutakaliser Jerry tala ko tu CD nango yango yo Rigo Star faute ezo utapa ya banani. Merci. Faute on ngana pesa no to ezo utapa to bande na biso ya basi o baza ba chroniqueuse na ba actrice comédieuse ita na faute ndenge nini mobile lingi aza libanda ya poto ezaka poto te aza libanda mboka oui même en Afrique oui alingi yo mobile ngo fa lingo ka faute ndenge mutakala na faute na pena bandeko na biso basi baza charisme te yo ozo sala eloko ozo no wa star azana mo charisme mo boye yo charisme zate bébé tinelanga na za beza ka photo mutakala na yo wana tu otindi
à qui la faute après le biso kabona Joana za ba maîtrise na été tu puis bato musu ba libanda de pas vendre na kineka internet à to finir téléphone comme ça ba n'importe quoi et comme bande ko so basi bo sambwa ezaka bande ko basi na mibali lelo bazo sambwa moi mbali ba publier mutakala na mais bah c'est l'équipe trop c'est trop bato baso baé ata ba c'est l'équipe ya biso pe mibali zo sambwa ezaki muyibi eza mabe muto foza na charisme ezataka mobile na po alinga yo tindele nzoto non moi si oza maele ay musala ono sala ebi façon ezokene papa na za yo soko za besoin na ngana za kishasa jour ko ya to ko zala soki photo normal tindele photo bande kuna so pe bo libanda s'il te plaît o bo sala quand même ya bien mais photo on a zo pesa bande kuna biso basi. Voilà, faut que ça bande on biso basi, bende ozo représenter bande on biso basi, ba chroniqueuse, surtout ba chroniqueuse, surtout ba actrice comédienne. Mutakalisation na bango de to lembi yango. Faut que les apa na bino. Ndonga comme ça Rigo Star comme ça eza bolingo. Et ya te que soki mutu asali mobali vidéo ndata film ko lâche non eza bolingo. On comprend. Attends ça mutongo oza musika molingi na musika wana toto benga to surula. Tombe moi na mobile. Est-ce qu'il faut ça les gars vidéo? Na ko sala ngo ya makasi ya bien. Na mozo encourager. Oui, na maka muto senga na sala na sala ngo. Na ko beto ba phase mo na biso ya kitoko sepela ngo za décider. Autant ba publier roman na malamu. Ce ko publier nga et dépendre na yo pe sangelo te singa bele sangelo te lo na ngelo te sangelo. Na ko te sanga be ba sa to mibali. Moto ba sa su mibali. So that il a mon corps parce que on 10 na sungi une sungi ngati siko na bato ba publier bandeko yo zo kango neni basala ka mabe to basala ka malamu na mo za ngo normal ezande nini jeringa na mwasi nao yo na kin on comprend je to boyani to ki to sama to boyani monsieur andeli sia petit faux chéri si peut-être bien te yé bo ke profiter mai on comprend poto no pembe de biso isi bato baloba wana siko ya za musika to kabwani bolo no saila ngai elo no saila il faut publier o kata Jerry ngai o publier ça ni ne dépendre na yo o bakisa de to mibali o fuli ngai donc o pesinga succès moko o so na kanisa kite ye ba publier mutaka na YouTube depuis le moment nango succès tandis que baninga msuba lela ka so ba publier ngai siko aluka to ba publier no so bango te parce que yo popo pesa déjà na luka to ba publier ka no mona bango te baya o ba publier baya ko publier to lobisa na ndeko Rigo bendo alobi awa ye pona ye azo s'en fouter na ye etali ete o ko publier ça on peut normal continuer la mobali photo vidéo parce que ça bolingo mais est-ce que Rigo lelo mobali moi ça pèse yo vidéo par amour est-ce que ça ka obligé faut publier ndeko nanga bien to kande l'équipe boboyani makamno ya lobi wana ezana passe mawa et là ça dépend mutu ana façon na ye mutu ana façon ya tambola mutu ana façon manière na façon comportement na ye et là seulement par exemple atinde nga vidéo netinga Rigo boye na ko publier na ngote na ko publier na ngote ce que ça pas bêtise baba mona to so pas publier atine le mobile photo mutaka ba publier soit azana mibale belé soit mobile na kolinga ye soki façon ndenge nini yango to mona buzo bezo sala maka on les a sentiment na mais bana ba ofingama musaba bana nezo beba ya biso ya le bezo baksa ba client non pona yezo baksa ba client mais ya biso ndezo beba musana na biso zo beba tozo fingama makasi tozo fingama makasi lukwa ba bêtise na bango côté biso kana musana na bango ezala raté musala ezobeba musala so dolela ka yango bana ba to sa makama mine faut respecter musala na biso ya le bief so ratine mobali soki vidéo eza bolingo mais bolingo so e déborder yango so tina makama mabe ba banda ko publier bongo ko lela poani akila faute ya le bipo na ya ko lela te ba lela ka ba lela ye baba faible nga to publier bongo na yeso na émission susu so le sengi pena ta kaleso na soutien na vandi siko wa ngomona mi vandi zipenza to so e ba lobby na yo beni na so e ba lobby na ngai ya to sa bandu c'est envie à retourner maman ça c'est quoi ça na so e ba lobby na ngai parce que yo muto publier ngai yo ki muto ma passe test ko ngana ko muto passe par rapport à l'euro nini po yo mo au sali sentiment no se peli si yo mo sali ka mala bona le latin non le latin to moni de raso pire autant ba combo de raso pire Roger ba publier qui a autant pour la té de raso papier mboma de raso Gisèle Fouine
l'actrice na biso moko bakufa ya fin du monde te yonde muto publie binde kizengo bimino zoba une bi kizengi pour priper emsu quand on se ça on peut bien pour attendre va publier va pimbo mais c'est à Bali donc c'est que moi so Bali wana donc c'est que atali eloko papi mbomo do baguna ngapela luka pa jango so bazolo bake so tali batu mingi ba publier bango so baza chroniqueur so baza actrice comédienne et qui saka bango suka et qui tient par rapport à nini gaz ici là gaz ici par rapport à nini gaz ici par rapport à nini gaz ici là na honte kamindi en tout cas pour nga gaz ici là te peut yebe belé mais so ko to mobala moni mobala bala ko tumbala marté ma belle ngapela luka pa jango c'est que to lo ba bien lelo rigo place ko luka mibale comme une internet o tche mutakala na yo mwana mwasi oche mwana mobali oche mutakala na yo oziba client c'est ça lelo kasi wana ezepa na ye ninga olubana wana ezepa na ye te wana eza par rapport non to sola na temps normal pena ninga na za musala na nga na wasa na pesa ngo valeur na bana komi ba publier nga puis ça ba éducateur non oui obi quel son no yo na ba to ba ne ko linga nga ba ngo zone rigo to mona ko kuna ba publier yo mais il y a le baiser bien pour nous. Il me fout d'arrêt. Il y a pas de bâcher de belé, faut pas publier. Bas Alexa, mutakala boli misanga Alexa mutakala na ye. Libana, quelle éducation tout ça, ça doit masse d'éducation, tout ça éduqué. Rigo, ils ont encore ça éducation té, on comprend. Oza mobile na ngai, olinginga, ngana yebaki yote yondo moningo linginga prochain ngai. Et ta que moi si to lingani, on comprend. Yo la kisinga, o selinga vidéo ya yo. Comprendre ngaba c'est les vidéos yanga la question pourquoi na jouer on a publié on to publier yanga tant publier yanga il fallait sandeni pour to ça qu'on ndinga bolingo to ça qu'on biso mi balé muto mi ça la quitter to ça qu'on deux personnes ngai na yo to o moni ke to boyani to o moni wanda okana ngai pour lingena na deux sortes mususu na lingi ye ya vrai mususu lingi pour sakana ye ça bongo tant yo lingi nga pour sakana ngai o moni nga lâche o moni nga zoba moko boy yo ça dinga vidéo na garder ya yo nga ça lo vidéo après publier nga pour na yo que fana sande nini que ndo publier nga bongo na zimbeli na mi tubi na mi bombi te na papa ndo publier nga za mkie za na sa so vidéo musu ya propre na ba ke so mafuta na tinde na yo o publier nga lisusu nga so batinga oui ego ça nga sonité et ça nga so le côté et que le ngolanga le côté puis ko ça appelle le côté yo na muto sa vidéo ndo makizengi ya mobali et ça ngeloté voilà olinga ko bakisa moi omoni mabe ngo to uta pour ngai pena boye so ba publier ngai na moni ko vi na nge baby ye ko pe ba relation na nga lobi wana ngana mona ko vi na nge baby musa na nge baby pour na nini eloko moko boye ba publier yo oza si avant ko sala mobile vidéo moni conseil nga na opesa on peut s'en découvrir. On va faire aussi la moi si vidéo. On va faire aussi la paix moi si vidéo. Ah, on dit singa il peut n'avoir c'est la moi si vidéo. C'est que moi ça doit pena tout on a une alliance na yo to balani. Mais mingi pe ya balance c'était zo sala marathon mingi za ba tonga ba lokoti na lisano. Ah waneza ya ba chie waneza ya ba blague. Waneza ya ba blague. Pour moi si on a lingi tolo bango nanu tolo zela s'il te plaît s'il te plaît comme papier libala solo jamais reçu la bêtise s'il te plaît parce que tous les bateaux sont publiés oyo nanu amoni marié te nanu na moni marié te na somona kaka tonga ba lokoti na lisano c'est ça mabe ezoza ya banani mabe ezoza ya banani mabe ezoza ya bandeko na biso onga nazo pesa no mabe makasi ya bandeko na biso ya basi c'était na basi bango so ba mitakala o bazo publier za mingi ka ya basi artiste na tangeli yo papi mboma anani azam de théâtre a chroniqueur ya papi mboma toke ne malem nani oyo porte parole oyo nani pire chata nani bongo so yebisangai songa na no tengelo na no tengelo sko ya ba basi na rodebo na rodebo di baze bel na tenga na boy na tanga ba kombo ya batu wana yo sala bien te talaka to ba congolais to ba bantu mtu kanisa ndenge ne mais ya baseleki voilà to komi na suka to ebiteli mutakalisation to okena ngo wapi to mikolo ekomaki tendance atongaki gérer comme tox na audio to pemaki mais mikolo ekomi mutakalisation vidéo ezongi lisusu na ebite soki eza milimu mabe yango na tuna batonto ya poto pe bino pe bosalaka nango nini ovandi nango pe na kata telefone
ozobomba ngo ndire mutu azobomba mbongo na banke na yebi te eza problème nini nzambe na nga bendo moi likanisi no suka et puis moi ba dédicace na yo moni monengo lobi bato ebele balandi yo quand même moi conseil na pesi papa ce qui moi si no aselo vidéo pour la bolingo asali longo te pour le boka bona lobi o publier en gros mingi ça rapika kaote moi si nga bon badara na procédure à divorce oh est-ce que téléphone ko la messa moi si nga va téléphone à publier bandona botika biloko to sala ngo pour na bolingo ta yo lingi ngai donc ngap na lingi yo sala linga vidéo ngap na solo vidéo ta na garder yo peut garder ngai yo tuni basaka na ngoni basaka pe elongola mampuya soki tataleka telemi tango talika vidéo moi si ezolo ko bo sala rapport mbala moko elongola mapuya mais bo sala nde bo sala kanate pour la rechiter la pesimbo na belle homme et belle femme Jéri dienga quoi apesi lek nanga moi si petite sœur nanga forte na vraie chérie moi ça ta fistole la cible merci mon maman na ki ba perigo tindelenga chilinetso na lati oti Suisse na moni ma copine privée personnelle Karine Mabadika nono Coco Plasma JP Welo na moni Darli la patrona papa Sibu Mutomba moni Dibinga la moni présence la femme l'artiste moni présence ya Tanti Gracia en tout cas merci non peu mon vieux merci voilà merci la caméraman voilà na moni yo olobi makasi s'il te plaît là na moni olobi pena na bolingo nyonso conseil nyoko pesa bandeko na mibali pe quelque part pe marenga na koza au milieu du village bandeko no pa mibali bazo gafé ya poto pona nini kozora moningo publier ndenge bendo alobi bo pesa na kango par amour pesa moi conseil et puis na mabanga avant na pesa conseil na kaka toujours bandeko na so basi talaka yebi te bango nde mutakala na bango nde mudesamba bolimbisanga pona ne azoba mutakala esamba te mobile esamba te talaka abayoki kaka jomo ba uti poto par exemple moi boya azofanda na flat moko boy surtout ba chroniqueuse obi combien de tours ba obeta kuna msuba sanga bango diko $5 akotisi azomiye ba kopesa valeur te nani fani no komi abengi yo fani ofa aya komona star ne kotazala yo komona fani likolo ya kolina helio côté zo bomamaka nazo pesa ba bandeko na ngai ya mibali ba conseil ceux que ozana mwasi et ça non sentiment moko te zo vidéo na au publier ata bobo yani franchement longola ngota na téléphone ovanda nango pe na kata ndako zaka marié longola ngota na téléphone pour ato publier ngo ozoni lo romoroté ça non pe lo romoroté et ça na ba ezane ozo bébé c'est ngasko passe zo sala ngani na mwa musana biso tozo finga matro ba artiste comédien na ba artiste comédien pardon to komi lokola ba tout le monde ba papier ba kosakana na bango non to ba masse d'éducation faut biso moto za no ba exemple na musala auto sala to tika ba biloko auto sala eza bien te on les a conseil on appelle bandeko mibali bandeko ya basi to changer tango sa vidéo na yeba façon ko c'est la vidéo na yo polobi et commenter ceux qui n'a baki on a conseil nanga bambote nanga na pesa bandeko no so 8 ans ya rotala biso fa l'artiste noir à métier tendresse la sirène la PC bambote tantine grâce na yo moko ba salam na lela bino je vous love numéro de téléphone nangeza plus 243 89 42 3500 plus 243 89 42 3500 code Facebook nangeza Rigosta so Robert Nazana pour na bino na ba conseil na lela bino merci beaucoup voilà numéro plus rapidement numéro na contact ezali 09 95 46 64 84 09 95 46 64 84. Merci mon vieux Jéri. Voilà, merci. To komi de na suka to sala bino analyse par rapport à mutakalisation. To lemi mutakalisation bana poto, bana Kinshasa, bana basi ya internet, bana basi ya théâtre, bo deuxième mois muke, to zana ba leki bazoko na poto ba yebi ko ba lingala, ba kota ka ba réseaux sociaux. Leki na bino mwana nanga Aïcha Bampeledi, elle a 19 ans maintenant, à Navigaka, c'est pas bien. To longola nanu moi eloko wana, to pe mana moi muke na mutakalisation. Tala ba kombo ndenge tangami awa ebele, nous sommes des Bantous, to ba ko garder vraiment dignité na biso, personnalité na biso. Eh moko bande comme ça ta Afrique so bazo mona biso. Ba sepela la makambo te. Ba star baza publier makasi na mutakalisation ezaka ba star congolais.
Et ça, malamu, c'est pas bien. Donc, comme il a souka, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino, Feza TV RDC. C'est votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Mobala Litutu, Mobala Moumanazolo. Merci à ma maman, ma patronne, Bella Dinganga, avec le président Nangaï, Raphaël Walukong, Bana membre, na Pessimino Bambo Tebele, maman Titina la source, na Pesso Bambo Tebele, maman Lili Moninga, ya maman Magui, na Pesso Bambo Tebele, Mama Mawete Pedro na peso bambote bele vienne nanga Claude Nombasi bambote na yo Zola de la Cruz mukonza bazombo na peso bambote bele Mama Elisa Monoko Bank na santi Mama Elisa Monoko Bank na peso bambote bele donc ngana koloba kaka bolingo pe misala ezala pesi mboti na la patronne Mama Bella Dinganga we na kini me na monuti mama na zo lela kana kombo na oza chance wana merci na ndeko na biso simba biso caméra merci beaucoup bolingo nde boye bokota l'heure est grave à la prochaine.